Non, José Mouteba. José, aux âges. Nous avons 31 ans d'âge. Et puis, au salaire. Nous avons fonctionné. Ok. Na temps libre na yo, au pasakango mingi ko sala makam nini. Nous avons mis autant de livres dans la fiscalité. Ok. Yango na ka kelo mso ezate? Oui. Ok. Tangu kasi ozo solana mwasi, bozo yebana, ba qualité nini olingaka mingi kokute pa na ye? Nalinga mwasi au hasard ambitieuse et puis au hasard sans sa responsabilité. Ok. Et bon kasi ba défaut oyo lingaka kokuta te? Une femme trop autoritaire et puis impolie. Ok. Oui. Bon, ezali kokende bien mpona yo. Ata mwasi moko te ya pasuli balo na ye, mais na kopesa yo pik oyo sikoyo. Simba pik oyo. Na lingi yo pasula balon kaka moko. A par rapport ya nengozo mona bango, pasula moko oyo yo sepeli na ye te. Sango zali prêt? Okoye kokende. Merci. Tokoye kozonga na biso awa. Nakoye kozwa kombo na yo na âge? Ouais, Jasmine, Naza a 25 ans. Merci Jasmine. Et puis au salani na vie? Ouais, Naza, une femme qui se débrouille. Je dans la terrasse et puis natangaka na sala ba formation pour na jeune fille bazana bana o mibali ba kipakate. C'est un peu ça. Ok, nice. Bon, ozaki na balona au point nini? En fait, nalinga ki aloba please du genre parce que azaki mo likolo lobi ki alingaka moi c'est impolite, moi c'est autoritaire, je voulais qu'il y ait ne souplisse. Mais à ce limite qui wana na zaki pressé la tikela qui est ton na yokai. Merci. Et bon, kasi o pasuli ballon ya Yasmine pour nini? Bon, Yasmine azana est bien. C'est plus n'ingati. C'est plus n'ingati. Mais moi azaki to est très joli. Olobi aza bajar na ote loko nini sale bajar note. Bon, de toute façon na ira ozana c'est plus n'ingati. Voilà. Ezate pasa le kio na mulai? Non. Bien alinga basi lancé mais de façon na ira ka. Quelle façon? Na koko eba? Morphologie na yo juste na c'est plus n'ingati c'est fini. Ok, pas de souci. On peut déjà à tout ce pelle langa. Bon. Nga zaka MP autoritaire, mbala ko ki pe ko dominer ngate parce que j'ai aussi ba mona nga dire, c'est pas question to zana yo kaka yo mtolo ba. Na appelle la opinion nga no pe ça. Tout à fait. C'est un peu ça. Ouais. Merci. Tozonga awa kasi boye. Ok, oza toujours na babalo na yo. Siko na osenga soki okoye ko poser bango question. Nalika moko lingo yeba, otikilika awa, otindi question en général, to kende kozwa ba réponse na bango. Bon, merci. Nalinga na yeba pourquoi vous gardez ba ballon na bino? Ngo bakselo msute pone aider yo. Bon, en dehors de ça, bossa gani na vie. Ok, to ya awa tozwa ba réponse na bango. To koye kozwa kombo na yo na âge? Kombo na ngai Brinel Sango, naza na 23 ans. Merci. Ce que peut sa réponse na au salani na vie et puis tina oza toujours na ballon na. Naza étudiante na ISP, na sala hôtellerie à part ça, na sala pe ba publicité. Na garder ballon na nga pona, na sepeli na ye aza ba jar na nga te mais façon na ya koloba, aza beau, aza donc ndinga lobeli sepeli c'est pourquoi na garder ballon na nga. Merci. To ya awe. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Noëlla, naza na 26 ans. Merci Noëlla. Okoy ko pe sa réponse ya mutuna na ye au sala kanini na raison ya ballon na yo. Naza étudiante d'année terminale na IEC, mais naza PCO, naza une entreprise nangai. Et à part ça, naza assistante de recherche na une entreprise de la place et puis pas mal de choses. Et voilà ce que je fais en gros. Merci. Ballon na yo. Osimbiango poani. C'est que moi j'aime, c'est un homme asa charismatique et j'aime bien. Il est posé et pour moi je trouve qu'il est stylé. Merci. To pusana boye. Kombo na yo na âge? Comme on est là, Naza a 24 ans. Bon, en fait, Naza a juste D6. Mais, on a gardé le ballon parce que Namon Naza présentable, il est aussi beau. Bon, même tous peut-être sera pour Ninga, mes côtés Amsala, pour le moment, Naza, bon, en fait, je suis bonne. Non, ça n'est pas mon toit. Kinounou et autres. Et à part ça, Naza a pas mon coup de main, même ça, Kangasuki et autres. Ça.
Merci. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Sarah, naza na 25 ans. Merci soko pesa réponse ya mituna na ye osala nini na vie et puis raison oza toujours na ballon na. Ok, première question, naza service, nasala na bar. Et na gardé ballon, na CP na façon de parler na ye malgré aza limité. À côté vraiment na mozindo te mais aza na moi ba idée est bien. Donc on a gardé ballon. Merci. Kombo na yo na âge? Kombo nanga Lydie, j'ai 28 ans. Merci. Na réponse ya ba question na ye. Ceux qui n'a gardé ballon nanga, ils ont juste en le voyant, il est sérieux. C'est un homme responsable. Mais par rapport à âge, ça, donc, et aussi, m'a vraiment été mais, n'a qui ont vu que, en le voyant, entraîné déjà sa façon de parler, c'est un homme que vraiment responsable. Bon, je ne sais pas, peut-être qu'on dit toujours l'apparence est souvent trompeuse, mais en le voyant déjà, ça déjà, moi, image à bien. C'est un peu ça. Merci. Olbaki so sala nini? Je suis infirmière dans à l'hôpital Moroya de l'État. Donc, à part ça, je fais aussi d'autres commerces. C'est un peu ça. Merci. Ok, tozonga awa boye kasi. Oyoki ba réponse ba pesio pona mituna na yo. Siko na kosenga soki okoyiko pasola kaka moko. Na oyo osepeli na réponse te ou bien etouché yo penza te et puis osepeli kaka na bango te na ndenge ozali komona kende pasola ballon kaka moko. Merci to zonga awa. Bon, o garda ki ballon na yo, o expliquer pourquoi o zalaki nango, mais yo pasuli o aye po anini. Na garda ki ballon parce que namona ki aluba bien, asa présentable, donc on a gardé ballon. Donc c'est pas la façon de parler. Merci. O pasuli o aye po anini. Bon, kota la yebo azana ye bien, azama sigitoko. Mais misu nanga c'est na vraiment te. À côté vraiment te. Merci. Toya boye. Ok. Je pense que ozana posa ya koye babango. Na moi mozindo na temps o tozali na o na osenga o poser bango susu question mususu. Bon. Question na tuna est-ce que bobota bozana bana? Ongo bakisa mususu? Ouais. En dehors de ça, boza nandako ba parents. Ok, merci. Toya awa ozana bana et puis ovandaka chez ba parents. Oui, naza pas na biso maintenant na botité. Merci. Et puis ponayo? Naza na mwana et puis naza pa na biso. Moi naza Angeline. Naza na 3 ans le coup anniversaire nae. Oh, happy birthday. Merci. Et puis même chose ponayo? Na mwana puis na c'est pas biso. Merci. Mwana moko? Merci. Et puis ponayo? Il n'a beau tête, mais naza chez Bisson. Merci. Toya boye. Ok, sikoyo à part rapport ya ba réponse ba pesio soki okoki kopasola ballon moko. Merci tozonga na biso awa o gardaki ballon na opo nini. Bon, nesipile ne kaka. Bon, ambali nesipile ne. Très bien. Merci. Et bon opo na yo o pasili ballon na epo ani. Bon, azaki toko mais habillement na SPL singate. C'est pena olata na iti. C'est ça. Habillement esa nini? Habillement esa nini? Elle est trop sexy. Moi j'aime un peu comme ça. Okay. Merci. Toya awa. Bon, okoki kobakisa bango susu question. Ok. Question eza we. Est-ce que les lots, maintenant ceux qui marquent toujours ça les simbi, est-ce que beaucoup arrivé à quoi assumer responsabilité takin dame à la maison? Ok. Question malamu. Tokoki kozwa réponse ya mutuna nae? Oui, non, dis-moi. Quoi assumer? Responsabilité wana. Osala ndeti nini? Kosa ndeti nini? Tango ondimi responsabilité ya kozala na mutu bozala na foyer makambo nini yo okoki komema mpe oyo eza un plus. Non, mais éducation ya malamu mpo soki na boti mpe bana na ngai bazwa éducation na ngai e nakobanda koyoka oyo mobali na ngai alingi nasala oyo azopekisa ngai nasala te, donc c'est un peu ça. Merci.
so tokoki kozwa mpe réponse na yo. Bon, déjà, na assumer si seulement la personne a partagé puis m'a ramené nangai au fait. Déjà, m'a remis ba salaire, na bango et puis j'aime pas des garçons princesses, les hommes qui sont trop attachés dans maman na bango. Certes oui, mais trop attachés j'aime pas. Naza moisi so dans la madame nayo ils ala ngande mutaliboso ba décision avant de faire ça, tu dois passer par moi. Avant qu'il y ait des places, et surtout le cas dans moi là, d'accepter déjà mon enfant comme ton enfant là, c'est trop important. Et voilà. Madame Noëlla, Oui. Noëlla, est-ce qu'on n'a pas moi jusqu'à présent vous ensemble ou soit Boboyana? Non, tous ensemble été, mais on parle pratiquement tous les jours pendant moi là. Pendant moi là. Oui, tous là presque tous les jours et voilà. Jusque là, vu que je suis pas en couple, généralement Babylou Renaïda. Babylou comme on Liwana? Oui. Ouais. Ok. Merci. Yo zana mwana? Ah ouais, Naza Mwana. An Ashnin. 10 ans. 10 ans. Oui, une fille. Et avec sa maman, c'est comment votre relation? C'est déjà fini. C'est déjà fini, mais vous parlez Maman Bala déjà Kala. On a souvent été. Oui. Oui. Et je peux te poser une question? Oui. Est-ce qu'elle vous a trop attaché dans maman nayo? Non, non. Trop attaché du genre. Trop attaché du genre que maman chaque moment, maman. Non, genre Nandaku, elle a aussi un mot à dire. Aïe, Nandaku n'a pas imposé les gars. Non. Et bon, question aussi. Personnellement, j'aime trop me divertir. J'aime bien sortir, pas trop. Mais le corps, le baki qui est yo temps libre na yo zalaka na ba lecture. Est-ce que tu le passes pas aussi peut-être au bima toke karaoké, toke restaurant, j'aime bien des cadeaux, voilà. Okay. Quand même Kim, qu'est-ce que tu as l'habitude de faire ça ou pas? Ouais. Na sala ceux qui tant izali. Exactement comme na biki na tanga ka na banda du matin au soir, non. Normal ki na za nda kuna ko tanga. Ceux qui essayent de mama comme na mususu andiwa musala na comme mususu mais exactement na lubango awa. Donc ceux qui essayent ya ko sa bilo ko to ça. C'est ça. D'accord. Merci. Toya nase awa. Soki tokoki kozwa réponse ya mituna nae. Tant que moi, si d'abord, j'ai en moi une part de responsabilité, donc on a quoi assumer responsabilité dans les toi qui est femme. Donc, on y a ce que moi, s'il faut ça là, donc je dois le faire. Et puis, on a ça là. Et donc, on pose une question. Oui. Naza infirmière. Si ça arrive que dans l'ali dans l'hôpital, tu vas accepter ça? Ouais, les hommes ça là. Ok. Et maman, moi, na Bokabana, pour quelle raison? En tout cas, c'est une longue histoire. Donc, pour ça, je me dis que ça les manango. Et à un moment, tu vas nous les sociétés. Et à Bali, comme on a un voyage. Koya buna kuti déjà à Bala déjà et puis à Bota déjà bana comme là-bas sur Misat. Ozaki na étape ni bino na et le côté quand on tout on va mourir côté. Ah OK, mais on assume que responsabilité de mon azé pananga de le début jusqu'à la fin mon azé. OK, d'accord. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Toya boye. Otunaki question te liboso za na question mo kongo baxile siko. Non, question exacte. OK. Merci. Bon, oyoki makambu bauti koloba sikoyo na kosenga soki okoki kopasola balon ka moko. Na mutu oyo sepeli na ba réponse te puis ozomona ke futur ezate. Merci. O gardaki ballon po anini. Na garde ballon nanga po na sepelaki na ye. Nalobaki liboso ke non aza ba gère nanga te mais na sepelaki façon na ya koloba. Komone pe boza mutu moko malamu. Donc Merci. Et bon kasi po na yo o pasuli ballon po anini. Pasuli ballon azana mosi kitoko, azava vraiment kitoko. Lo moko na moni o sepesi ngati mo na lubango ezati. C'est ça. OK. Merci. To ya boye. Pour le respect naï. Voilà. OK, merci. Bon, les filles nangina zong et panabino bo tourner sur ba question. Bon, on a ba question prêt?
Ok. Allez, vas-y. Yaka awa tokende pala bango. Déjà, ngai na bolingo, nalukaka plus camarade, papa, je cherche un peu nyonso wana na kati. Nga nalingaka kongosa mingi. Et puis kongosa, kotonga. Autant, ok. Ah. Ouais, les Alana, Et puis ouais. moi, j'aime bien faire ça avec mon chéri. Là, vous vous posez quelque part, aux autres tonga. Bah, j'aime bien faire ça. Allez, vous êtes chrétien aussi? Ouais, je suis chrétien. Alors, Oui. ok. C'est bon. Ok, merci. Toya awa, soki tokoki pe kozwa question na yo. Ce qui est arrivé que naza na ndako avec te sœur te discuter. Yo tango koya relation pardon. Agissement na yo etake no mokosa netini. Eloko liboso na protéger yo d'abord et nga na basere na tokoyeba na nsima. Ouais. Et ce qui est il y a un peu manatandi na maman pour ça netini. On a makambo nga na kata chambre, on a makambo na koloba ngo na miso ya bato te et puis devant maman. Soki parfois maman cause en erreur, yo cause en erreur mais boye na koloba ngo te. Maman to soit entre maman na mwana yo entre chéri na chéri, c'est ça. Et bon ce qui n'a bimi sans permission na yo. Sans permission ande nini. Qui n'a bimi na informé au te na bimi kaka. Moto bimi sans ko informer mobali na yo bimi pe kaka OK au tambola. Non, ça peut arriver na bimi. Non, tu dois toujours signaler avant de sortir. OK. Ouais. C'est bon. Merci. Ozana mutuna ya suka tengo baksa? Non, ça va. Ok, merci. Toya awa boye kasi. Ok, madame. Opasuli balono po nini? Nabimaka souvent sans prévenir. Bah, okay. J'aime pas trop de pain. Bon, nabimaka des fois naza pour ça nabima. Nyoso fona ebisa ote quand même bon naza moi si à mon tout vie mais à un moment peu imprévu mon repose là parce que naza peu hôtesse. Ouais. Des fois tout cause en imprévu mon corps, j'ai pas le temps de benga yo donc nabimaka des fois sans prévenir. Ça c'est un peu mon côté moi en fait. Olingi ko répondre na makamba lobi? Ouais. D'ailleurs aza na bien il y a un peu simbarate pourquoi comment est-ce que il n'a pas moi ne bazate mazo gérer bebilo muson il y a pas moi na c'est que bazate toujours ensemble parce que loko wana tambali mo ko accepter ngote voilà na ndima ko gérer ba faire na parce que naza nga en compléter mais ce qui ça dit que naza na mutu mususu na kotika na ko combiner yete na ba faire parce que so na petit en couple na mutu mususu na ko zala pe obligé à ko gérer yé. Et je ne saurais pas qu'on combiner papa moi nana mobile nana actuel non. C'est que on a boboya na hote parce que so boboya qui vraiment donc même biloko ngo gérer ngote. Vu que ozo gérer on sait que lien mo za entre bino mibale. Lien za moi na. Kasi lien za moi mukie. Au moins atindaka ya kutinda olie yo za na sima bilo na. Wana mo boboya na za lati. Merci. Et na relation sima merci papa. Relation mususu. To ya boy. Pas ko bimi faut signaler. Sinon mobile ozala content na oti. Bon, osikali na balo moko na koiko senga oya awa na biso boye. Balo moko etikali awa pona yo. Bozali na mituna suka bolingi ko poser avant to kende liboso? Ouais. Question d'Agnès, moi j'ai 28 ans, Yozan a 31 ans. Ouais. Moi un peu écart à Mukiwana dérangé aussi. Maman na bolingo age kontayati. Non, plus que Naza un peu moins monene. Bon, on a ça qui peut être un peu après demain ou dans au Koya ou le Bakeno ou comme maman, hein, donc quelque chose comme ça. Pour moi, si derrière soit beau tia fungwa maka, hein, parce que ce qui na beau tia arrivé qui na fungwa mi, au kenota albanda te pour moninga na koli. Ce qui considération amoureuse, na ota albanda te. Oza toujours en anandako. D'accord. Ouais. Et puis, au lobby, aux fonctionnaires, au salaire à Wapi. Je travaille à l'hôtel de ville. Ok. Précisément à Dejarka. Ah, ok. Ouais. C'est bon. C'est bon, ma question? Oui, c'est bon. Et okay. Non seulement ça, je suis médecin. Voilà. Ouais. Donc, ok. Ozali, la question, Souka? Bon, question vraiment exacte, les restes est au Libanda. Ok, bon, ngasiko natikali na question ya Souka. Ouais. Pona binomi bale, pona ndeko mobali, ezali oui ou non? Oui. Merci. Même chose na yo, ezali oui ou non? Oui. Et Simbi! Boka balo wana na koza micro na yo.
Bon, zwa mwasi na yo bokende. Bokende bo continuer ma solo. Ok, mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour. Toko ko banana kombo nao? Kombo nanga Lionel Okito, Merci, osana âge nini? 27 ans. Et puis osala nini na vie? Naza informaticien, nasalaka en tant que communicateur na société moko ya l'État. Ok, merci. Na temps libre na yo, o pasakango kosala makam nini? En temps libre nanga, na pasaka yango parfois église, lecture biblique et puis souvent koyoka musique. Ok. Tangu kasi ozoyebana na mwasi, ba kalite nini olingaka mingi kokute pa na ye? Ba qualité mingi nga nalingaka ezali ayeba Nzambe, azala respect et puis azala na bonne éducation. C'est ça. Merci. Ebongo ba défaut oyo olingi kokuta te? Ba défaut nalingaka te komona na mwasi azala impoli, alata mabe, kolata bilamba mikusi, kotambola mingi, kozala ba camarade ebele. Voilà. C'est tout? Ouais. Ok, merci. Toke ne pas ba oyo ba pasoli pona tozwa ba raison na bango landa ngai boye. Toko ikozwa kombo na yo, âge na yo na raison o pasoli ballon. Kombo nanga Brunel, naza 23 ans. Na pasoli ballon nanga po na sepe na ete. Elo nini osepe na ote? Aza na ye bien mais nalingaka mobali oyo donc nga mona azala masse aza kitoko lokwa nga donc un peu ça. Merci. E bongo kasi pona yo, yazali ba jar ya basi olingaka? Komona ye aza kitoko. Oui. Mais aza vraiment te na ba genre nanga parce que nga nalingaka mwasi azala trop monene te. C'est ça. Merci. Kombo na yo, âge na yo na raison o pasoli ballon? Kombo nanga Noela, naza na 26 ans. Na pasoli ballon parce que nalingaka mibala mikiete déjà. Moi nalingaka mobali azala un peu costaud, to tambola ne ou sentir que na mutu quoi. Na mobali voilà des choses comme ça. Merci. Aza bago olingaka? Oui, aza belle, aza kitoko. Mais nakozonga kaka na réponse na ngai eza ke mwasi ya monene makasi vraiment nakokaka te. C'est ça. Okay. Merci. Kombo na yo, âge na raison o pasoli ballon? Kombo nanga Sarah naza 25 ans. Na pasoli ballon pour na sepeli nete. Donc aza bagu nanga te façon. C'est un peu ça. Nini ezosala bagu na yo te? Pardon? Eloko nini ezosala ye bagu na yo te? Bon amoni vraiment aza spete. C'est ça. Merci. E bongo pona yo, yaza bagu ya basi olingaka? Oui, déjà aza belle malgré nalingaka basi batiaka ba maquillage trop te et aza na taille bien. Mais aza bagu nanga pete vraiment. C'est ça. Merci. Kombo na yo, âge na yo na raison o pasoli ballon? Comme on est là, naza 24 ans. Mais on a bien linga baso balata mabete mais moi genre nalata nyonso. Nyonso le kama puta pantalon nyonso nalata. Ça. Boye yo monyo lati mabe? Bon, naza bien. Nalati bien. Mais bien linga basti la boyete bon. Ça. Merci. Aza na raison? Bon, quelque part aza na raison. Mais nga nalingaka nde mingi mwasi ozala un peu couvert. Donc obomba mwa nzoto. Olie ye mingi mais on va pas changer. Moi, c'est tout. Moi, c'est heureux qu'il n'ait plus changer. Oui, vous avez raison. Mais si il dépend de la peine à changer et qu'on soit tant boni. Donc voilà. Okay. Merci. Toko kozwa kombo na yo, âge na raison au pasoli ballon? Kombo nanga Jasmine Lumière, naza na 25 ans. Bon, la pasoli ballon parce que asepeli singate, mobali vraiment ya nzoto mikie. Et puis, ça un peu malili, ça dépend de moi. Nalinga mobali, azala moi autorité dans la façon de parler naie, na moi ça trop malili parce que surtout en couple, je suis sûre qu'il n'a pas non. C'est un peu ça. Merci. Ozala malili normalement? Bon, quelque part dans la raison, on a la malili oui. Maintenant, na lukakande mutu aza plus chaud que nga pour na ko changer nga. C'est ça. Peut-être que simba.
Yoza moi chocho et moi malili. Te simba te parce que na tendance à dominer. Merci. À part ça, Azali Bajar ya baso lingaka. Pas tellement. Aza mulai parce que kokai nanga. Et nga nalingaka moi fona leki na mulai. Et puis azala moi ndio tumike. Et puis aza munene. C'est ça. Merci. Bon, tozonga awa. Malheureusement, pour yo lelo ozwi match te, mais nangina loba merci na nenge oye na émission na biso so na cause micro. Merci. Merci. Les filles, to kobet le maboko. Merci. Ok, mobali mosusu kota tomona yo. Bonjour. Tokoy ko banda na kombo na yo? J'ai 2 prénoms, c'est Bruce David. Comment est ça? Bruce David. Bruce David. Yeah. Bruce David, moi ça oh long la manette non, je pense que ba fille peut ba besoin ya komo na misu na yo, non? Ouais. Ok. Merci. Ozana âge nini? J'ai 27 ans. Et puis osala ni na vie. Nazali, gérant, il y a LM Tech Group. LM Tech Group est une entreprise en plusieurs domaines. Nous sommes dans le Tozana département, il y a vente cellulaire, Tozana transport et puis dans architecture intérieure. Ok, tango zo gérer ba business na yo te, makamni no linga osala pona ko passer temps. Bon, pour passer mon temps, on a l'ingami kobeta balé, la natation et puis passer mon temps en famille parce que Nazarami n'a tenté na bandeko. Donc quand je suis libre, je joue au foot et puis je pars me laver, natation, la piscine et puis je rentre à la maison passer le temps en famille quoi. Ok, c'est bien. Tango kasi ozo solo ana mwasi, bozo yebana, ba qualité ni no linga ka mingi kokute pa na e. Déjà, na linga mwasi azana solo bien. Ouais, j'aime qu'une femme sente bon, ouais, et qu'elle soit propre, vraiment propre. Car pour na côté, pour na l'objet, mais qu'elle soit asa propre au quotidien quoi. Ouais. Ok. Ouais. Et Sili Kawana? Et qu'elle soit capricieuse parce que j'aime des femmes capricieuses. Moi-même, je suis cool et la linga moi c'est nga capricieuse quoi. Ouais. Merci. Et bongo ba défaut oyo lingi kokutate. Solo mabe. Solo mabe. Ouais, la linga moi c'est ça solo mabe te et puis j'aime la linga te moi c'est ça accessible pas tenir son genre na ina ba camarade nanga yo ba na roseka c'est non, ça j'aime pas. Ok. Ouais. Et Sili wana? Ouais, c'est bon. Ok, merci. Donc, il n'est pas ba pasul ba ballon, tous ba raison na bango. La nanga boye, kombo na yo, âge et puis raison au pasuli ballon. Bon, kombo nanga Brunel, naza 23 ans. Na pasoli ballon nanga pona, aza na bien mais aza bagu nanga te, pe aza fier. Ponga mon pe naza la fier. Sko sombi somba eto kutani, soto bebani, oyo ozela mninga komela mninga pe ozela mninga. Bon, c'est pourquoi na pasoli ballon nanga. Elo nini na nenga kotibwe ezo laksa ke aza ba fier. Kolata na ena elobe na ye. Donc ela sake non aza genre garçon baza minene ba fier belé donc c'est ça. Merci. Aza ba jar olingaka? Ouais, c'est une dame. Ouais, c'est bon. Mais je peux Nagobak c'est le mot. Oui, quoi il faut répondre? Non. Ezate ki naza fier. Premièrement, naza bien éduqué. Place Bassi Baza, je peux pas être vulgaire quand même. Je dois être posé et c'est un peu d'observer, c'est tout. Je n'ai fierté. Osa moi si on a bali. Ce problème est commis, je saurais comment gérer. Non, je saurais qu'on a neni où gérer au fait. C'est tout ce que je peux dire. Mais c'est bon, elle est belle, c'est une dame, ça va, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Ok, merci. Toya boye. Kombo na yo, âge na yo na raison au pasuli ballon. Kombo nanga Noéla, Nathan a 26 ans. Déjà, vous êtes très bien habillé, là, Skitoko. Merci. Vous êtes propre. Mais, nga linga mobile yazala un peu mkolo nanga. Nga na 26 ans, nga na 27 ans en plus. Vous êtes très doux. Moi, j'aime pas les hommes très doux. Non, nga linga mobile. Un peu quand il parle, je sens que c'est un homme à mobile, mais yosa ou kajula ramingi. Non, moi, je suis cadette, donc restez encore avec mobile yazaki mec si ça ne m'arrange pas. C'est juste pour ça. Merci. Aza bajar ya basi olingaka? Je dirais non. Non, ouais. Parce que elle a raison. Nga linga basi obamake d'habitude nga na radou. Ouais. Na mobile na silika mabe. Oui, c'est vrai. Donc na colérique mais je suis doux à la base et na linga moi ça un peu
C'est ça, moi. Moi, ça capricieuse. Parce que moi, je suis doux. Et ça, que na loba. Tant qu'il y a ça, caprice, na loba. Et stimulé, quoi. C'est une dame, elle est belle, mais c'est pas mon genre. Donc, Azaba, genre, on a quoi. Pour moi, Lingara, je suis doux de nature. À la base, je suis doux, mais Lingara, moi, si Nanabi, au départ, Nabi, Lingara, moi, ça, c'est capricieuse. Pour que caprice, na est stimulé, na loba, à chaque fois, et tout. Et yindenga, lu, comme tout le monde, désolé, hein, bah, Non, mais non, nous comme t'as vulgarité, mais les hommes autoritaires. Moi, ni mobile, il y a ça autoritaire. Donc, quand ils parlent là, juste de façon, hein, au sentir qu'elle était, oh là. Non, mais quand même, douceur et absence, il y a autorité. À ne pas confondre. Non, à douter. Je suis de nature, moi, douce, et puis mobile encore, douceur, Non, douceur, réseau kokanaté. Ok, merci. Toko koza kombo na yo, âge na raison au passe le ballon. Kombo na Sarah na 25 ans. Bon, kota le boza kitoko, bien habillé. Lo ka nga tini nga passe le ballon pour habiter nga ka basi baza ba capricieuse. Nga skula za na capricieuse. Tu vois? Et deuxièmement, le bani nyel nga so na ba camarade, moi ça c'est caractère nga lo ba trop. Donc na mode ki nga na ito marché, on a passé le ballon. C'est un peu ça, mais écoute, les bois passable. Ok. Mais au monde na te koloba trop, au monde na kuti ko za capricieuse ne gonzolo ba ke ozate. Na lo ba makasi. Merci. Aza baja rolingaka? Ah, non, pas vraiment, pas vraiment. Wanite. Déjà, la taille, c'est pas trop mon truc. Et ça, hein, c'est pas trop mon truc, Naloba. Et elle est belle, c'est une dame. Je respecte trop les dames, mais c'est pas mon genre. Bref. Merci. Tozongela yo. Tokoy koza kombo na yo, âge na raison au passe le ballon. Kombo nanga Jasmine Limia, naza à 25 ans. Bon, raison la passe au ballon nanga, il est pas mal, il est beau, gentil, je sens quand même qu'il parle très bien. Sauf que moi, je ne suis pas capricieuse, en fait. Au lobby, déjà, Kolinga, c'est pas caprice. Moi, je ne suis pas capricieuse, je me comporte à femme. Donc, caprice, on a dit qu'il a l'amitié. C'est un peu ça. Aza baja rolingaka? Ouais, plutôt la taille, j'aime bien. La ligne ACP, lango, ouais. Mais capricieuse wanezaka likambo moko tongi keza moko na likambo lingaka mais ezate que soit moi ça za lango te. Non, c'est pas seulement ça, c'est pas ezaka yangote. Ezaka yangote. Mais ezaba qualité belé mais déjà la lingara parce que c'est long ndenga na moni laka. Ndenga moni la marambi. Je sais que caprice c'est beaucoup plus pour na basi. Je n'ai pas ngai personnellement n'ai qui mbola rose à capricieté. Déjà, c'est que moi, si faut être capricieuse. En plus que je suis un peu calme de nature. Nami ebi, je n'ai pas nazali. Que moi, c'est un peu tempéré. Hein? Ah, la tempéré, t'es pardon, ngane za tempéré. Moi, c'est un peu, parce que moi, je suis déjà tempéré. Donc, tempérance, la tempérance, c'est pas bon. Donc, il faut, pour courir un peu la bien, il faut plus, non moins. Moi, je suis moins que ma femme soit plus. Moi, c'est un plus, quoi. Ok, merci. Bon, tokoti kana na biso awa, oza toujours na ballon na yo. Na koye kotuna pona nini au gardango? Bon, en fait, aza bien. Et ba critère à l'obi wana naza nanga. Mais non loba non 5 septembre ba question na kati. Oui. Nanga naza nanga capricieuse, naza pe cadette sa famille. Mais liko na mfbe mo pe na tumbuka pe mwanda. Moi ma msipe na tumbuka. Mais na mélange on nyonso mibali. Mais nenga na tuna. Yo bi ke non c'est pas bataille abwe. Gasiko na biye mon nga nyonso yo c'est pas non pour nga garder na ballon. Parce yo mwinding abajar na yo bagwa basolingaka. Oui, ça va. Atomboka Albert Tomboka mamini. Ouais, c'est pas grave, ça va, c'est bon. Question parce que moi je suis doux, c'est bon, ça Tomboka, c'est pas grave, je sais que je n'arrive pas ni à gérer. Question mususu. En fait, bon, naza nanga pas mal ba côté mususu famille et autres, mais naza nga femme de ménage na sala ki non. Pel ko on a mwana. Une fille. Bon, on est habité sur au CP, on a une fille mère que moi si moi sala ki et à sala et pas batou. Ça c'est. Bon, déjà dans un RDC pour commencer, je me limite là ou comprendre ce que ça veut dire. Par rapport à Hello Web, c'est une femme de ménage, c'est bon. OK. Mais au c'est un moi non. On a posé une question, papa naza vivant ou pas? Il y a ça vivant mais tout ça n'est le soutien.
Non. Non, déjà, so papa za vivant, c'est pas intéressant. Parce que je sais que Naro Zanaye, mais à tout moment, papa Naro, papa moi Naro ya, et nga nde na miyebi. So nazana moi si, et kazana moi nanga. Je sais que moi na, aza porte d'entrée facile. Donc, Moi, naza âge nini? 2 ans. 2 ans. ako permettre nga to bola. Ye moko tobola na okoto. Ouais. Ok, merci. Tozonga awa kasi boye. Ok, malheureusement pour na yo ozwi match te lelo, mais nangina senga yo merci na ndenge oye, tu na koza micro na yo. D'accord, merci. Merci les filles, tokobet le maboko. Merci. Ok, mobali mususu kota tomona yo. Bonjour. Toko kiko banda na kombo na yo? Comment on a Ravan Stanislas Pelemboué? Ravan Stanislas. Oui, Stanislas. Ok, merci. Ozana âge nini? Nazan a 29 ans. Et puis, osala nini na vie? Nazan ingénieur en génie civil. Oh, nice. Na temps libre na yo, o pasakango kosala makam nini? Ta libre nanga, mingi na sala ka sport, na kindaka église, beaucoup plus je joue au foot. Na temps libre nanga. Ok, merci. Tangu sikoyo ozosola na mwasi. Bozo yebana, ba kalite nini olingaka mingi ko kutepa na ye? Bon, nalinga kutepa mwasi, sagesse nene, intelligence nene attirer ngai, et puis à garantir ngai si une fois na balié que l'éducation bane kozala bien, parce que l'éducation bane est primordial. Donc ceux qui moi les mal éduqués, ils ont reflété la manque de parents, donc c'est un peu ça. Ok, et bongo kasi ba défaut oyo lingi kokutate et pas mwasi. Ouais, bah défaut na lingi komona mwasi wa fimakate. Bon, masanga amelaka mingi te. Bon, masanga amelaka mingi te. Mwasi wa lingi trop de boîtes de nuit, donc là on a lingaka te. C'est un peu ça. Olobi komele masanga te mingi eza nini epa na yo? Mingi c'est quoi? Donc ça, moi si déjà j'ai mis 3 bouteilles de bière, donc c'est moi. Ok. Merci. Bon, ezali kokende bien pona yo. Oui. Ata moko apasuli balon na yete. Oui. Na kopesa yo pic oyo. Simba oyo boye. Siko na kosenga soki okoye kotuna bango question. Telemi kaka awa en général opposer bango question ata mibale comme ça to kende pa na bango pona tozwa ba réponse. Bon, premièrement on a lingana ba âge na bango pe basalaka nini. Âge na basala nini? Na basalaka nini. Ok. C'est un peu ça. Toya boye kasi. Bonjour. Toko za kombo na yo? Kombo nanga Brunel. Merci Brunel, so koye kopesa réponse ya mituna na ye. Naza étudiante puis nasalaka ba publicité. Baki âge? 23 ans. Merci. Toya boye. Toko kozwa kombo na yo? Kombo nanga Noïla, naza na 26 ans. Naza étudiante na IEC na année terminale, naza la gestion de ressources humaines et puis naza assistante de recherche et à part ça naza CEO dans une entreprise nangai, naza la fabrication ba yaourt, na ba gaufre et je suis aussi hôtesse. Voilà. Merci. Kombo na yo na ba réponse ya mituna na ye. Kombo nanga Sarah, j'ai 25 ans, je suis serveuse. Merci. Et puis kombo na yo na ba réponse. Comme on est là, Naza a 24 ans. Je suis femme de ménage. Nous, à part ça, moi, ma activité, je suis Kim Kinasala. Merci. Nayope? Comme on a Jasmine Limière, nous avons 25 ans. En fait, l'ambition est d'aider les jeunes femmes mères ou les abandonnées par Mibali dans la formation, comment kokangasuki, comment ko maquiller, ko ça baigner ba yao jusqu'à pour nous sa fille ou la valeur, c'est un peu ça. Merci. Ok, tozonga awa boye kasi. O tunaki question na yo, Oui. ba pesi yo ba réponse. Oui. A par rapport na oyo o yoki, Ouais. na ndenge kaka ozali komonela bango, na kosenga soki okoki kopasula balon ka moko. Ouais, na moto oyo sepeli na ete pe o sepeli na ba réponse te. Merci, tokoki ko tikala. Awa, o gardaki balon na o po anini. Regardez pour nous, on bien. Merci, o pasuli balon ne po anini. On n'a pas soli parce que dans l'ingapena ba so ba ta ba décolleté te.
donc bilamba elakisi mpena nzoto makasi elingaka yango te. À part ça, aza À part ça, Azane Kitoko, Aza présentable et tout. merci. Bon, tozonga awa. Naza na posa opposé bango susu question mususu. Mais ka okota mwana mozindo hein na makambo lingi koyeba et pas na bango. Poser bango susu ba question mibale. Bon. La première question na yeba soki na temps libre na bango basalaka nini. Et la deuxième question, dans 2 ans, 3 ans, bazomi mona wapi. Wana na côté ya musala ou bien na côté relation. Donc na vie en gros. OK. Merci. Bon, soki tokoyi kozwa ba réponse ya mituna na ye. Dans 2 ans ou 3 ans, nami mon pas nangai. Pardon, question Suzaki. Na temps libre na yo o salaka nini puis ozomi mona wapi na 2 ou 3 ans. Temps libre nanga, souvent natangaka Bible. Natangaka Bible après na fina nanga téléphone et dans 2 ans ou 3 ans na mimona pas nanga. Naza na ndaku nanga no gérer ndaku nanga. Donc c'est ça. Merci. Tokoyi kozwa pe ba réponse na yo. Déjà, temps libre, langa plus na pasakango nandaku, 2 fois nako vu que na sala ka ba yaourt ba gof, j'essaye plus ya ko yeba, j'aime plus pour faire de formation en ligne ou en présentiel. Et puis dans 2 ou 3 ans, je me vois en tant que femme moko na se démarquer makasi et que entreprise nangai ekola. Et on a côté plus ambition et m'embêter misala. Mais après, je me vois avec mon homme, fonder une famille et puis co-créer entreprise, mais en couple en fait. À 2, faire de grandes choses, mais en couple. Donc voilà. Et puis, Ozana Bana? Oui, Nazana Mona Moko. Et puis, Azamona Mwasi. Et temps libre, on a un peu plus na passera. On a yé. Oui. Merci. To tuna kiote nangi nazonga na tuna yo soko za na bana. Non na botite. Merci. To continue. Awa boy. To koyi kozwa réponse ya mituna nae. Oui, Nathalie Brananga vu qu'il na travaillé à mingi na zaso na zanda ku ya difana lali na posa pe ba perek na kangaka suki so ba client na baye na sali bon sala c'est tout. Merci. Et puis yo za na bana? Non. Merci. To na se awa. Toi, qu'est-ce que la réponse na yo? Et ton libre nanga la parce qu'on plus na koye ko le fait na ngakale ba recette plus on a habité kota la ba recette libanda ya kati pour koye ba comment ko kabola mayele wana. Et dans 2 ans, je me vois déjà dans la ONG nanga, je m'occupe de femmes là qui sont de laisser au fait. Si au batation exploité parce que la plupart des filles, ceux qui déjà body ya komitika, mon le quoi pour na espoir ils étaient mariés ils étaient. En fait, vu que moi-même je suis femme mère et je vais aussi aider les autres parce que moi là, je travaille, j'ai du temps pour moi en fait, na mi sepeli ça et puis c'est ça. Base à la libre indépendance, base à la complexité. C'est ça. Merci. Oui, nanda kwa libala. Nalinga la posa là. Et en plus kozala mobali moko ko fondé foyer. OK, merci. Tozonga awa nangi pena zongi sila yo question oyo yo pesi bango. Yo obota? Na bota te. Ozana ba penser ko obota na futur? Oui. OK. Et bongo kasi na 2-3 ans ndingo tuni bango. Yo zali komimo na wapi? Bon, dans 2-3 ans, premièrement dans Lingana, développer moyen d'entreprise, il y a construction de la banque des ingénieurs en génie civil, donc dans Lingana, développer un école sous Mounene, Makasi, donc, et puis dans Lingana, là, déjà atteint encore dans 2-3 ans. OK, merci. Oui. Bon, à rapport à makambo yo ki a ba réponse, ba pesi yo, nalingi o pasola ballon kakamoko. Soko zali prêt? OK, ko pasola ballon kakamoko. Merci. To tikali awa. O garda ki ballon na opo anini? Garder ballon pour na sepele na façon d'être, façon de parler, c'est un peu ça. Merci. Et bongo pona yo kasi. O pasoli ballon ne poani? Bon, on comprend les gens timide, toi, Kanye, Longi Makasi. À peine elle sourit pour banane qui est qui
Je ne sais pas. Peut-être bato mosusu baleki bapesi ye kanda makasi akandi elongi. Même pas, c'est ma façon. Merci. Tozonga awa boye kasi. Bon, nalingi o baksa susu question. Baksa susu question et pas na bango. Bon, nde baloba bolingo mpe distance mpe ekontaka ndenge nayeba par rapport ya esika nga nazalaka na soki bafandaka na commune nini. Bon, c'est aussi important. Ok, oui, c'est bon place yo vandaka. Ouais, pas de problème. On vanda wapi? Nafanda na Prince Kasavu na Ngiringiri. Ok. Distance. Yo vanda wapi? Ndia naza na machine à sans fil. Distance par rapport à la relation. Nde tout ça déjà ceux qui ozaki na pays msusu là ça va distance na ko raté po. Komonana donc bloc anezala bien mais nde tout ça biso nyonso ana kin na ta distance te sona lingi mutata za wapi na okende po na lingi et na ya place oza pe to monana. Donc c'est ça. Merci. Et puis pour nayo? Déjà, na fin na bandal, Coco m'a pas na yo, et c'est même 5 minutes. Je suis non loin de chez toi, je débarque quand je veux. Ouais, voilà. Donc déjà, c'est bon. Merci. Et puis pour nayo? Déjà, bah, trajet, voilà, c'est pas un problème parce que là où il y a l'amour, bah, sacrifice à la touche. Parce que tout le monde a pu moutaza, par exemple, na Libana Mboka. Mais bon, regardez, relation, moi j'habite Barumbu, na fin dans la Barumbu. Merci. Vous avez une question, M. Songo Bakslabango? Bon, je suis à terre. Ok, toyabwe. Ok, oyoki makama ba distance awa. Langi o paso la balo moko. Na moto oyo sepeli na ete. Merci. O garda ki balo na opo anini? Nagarda ki ballon nanga aza jambel na linga te mais na sepele kaka ndenge azali aza tendre c'est exprimer bien donc on a sepele ki na pas na yangwana. Merci. Et bon kasi pona yo o pasu balo ne poani. C'est azane bien donc peut-être morphologiquement ils ont ndenge na linga te mais le visage ça va façon de s'exprimer et tout mais par rapport aussi à la distance parce que nga za la casse si musa na zon randa peut-être 18h 19h je ne sais pas on travaille peut-être presque toute la semaine même les dimanches des fois on travaille donc banda cause moi pe téléphone trop tôt beaucoup plus la présence c'est un peu ça donc. Merci. Ba fi bozana question bongi bozong sela Ok. Yakananga awa kasi tozo mutuna nao. Question Isaac, nga naza na mwana. Naza na mwana moi si naza na 3 ans et est-ce que ceux qui est sali qui tolingani là ou quoi accepter nga na mwana nanga? Non. Ouais, c'est peut-être. Parce que nga na kontaka bon je voulais pas vraiment trop entrer dedans mais la routine de la famille m'a envoyé donc je ne voudrais pas. On a vu la réalité dans le bébé. C'est ça. Merci beaucoup parce que la casse ballon est. Ok, merci. Tozwa mutuna nayo. En fait, dans l'antif moi bien te parce que l'obina moi c'est dernier comprendre la linga kas. Basi o ngala wiki za yango donc la linga basi o ba botete c'est ça non? Exactement. Ouais, malheureusement j'ai un enfant. Ça. Merci. Tozonga awa boye kasi. Oh là là, malheureusement pour nayo babalo nyonso to ekei donc ozui match telelo mais nangena senga merci na ndenge oye na émission na biso so na cause micro. Merci les filles to kobet le maboko. Merci. Merci na ndenge